bapumbwaka basala mapapute baza batu bokanga dato na zoloba muta boye bobenne matoi boye bise artiste na biso aza na posa nango te. Imaginez-vous mikolo bobomi actualité ya promotion Stade de France ya babiye o fallait lo baka focus nakoki kotiela bino video ya Fally awa azo reconnaître Juna Janana azo reconnaître Maître Gims kuta reconnaître Fally Ipupa. Maître Gims a reconnaître c'est mon vieux basali nzeba ba légende vivant siko biso o to finga ba pourquoi to finga ba pourquoi omoni na lobangelo moko soko za communicateur oyo komisa communicateur artiste malgré tout ça reconnu te boza fiche de paye artiste atali ke muto ya lobelaranga na aidé ya matata poto mais zala na moi minimum de respect yeba ko respecter batu oza makambe bela ko sala ndeko langa la poto oko solo la artiste ezate po finga batu oko solo la artiste ezate manquer batu ba respect o solo la artiste o la sa valeur artiste no grandeur artiste na sali carene dito oko solo la art neti nga soki nazo solo la artiste na nga la ko sa grandeur na yi ata za muke selo batu misusu mais nga fona tombole na la sa ba œuvre sala o azo mériter respect. Fallait azo mériter respect na mboka na biso Congo na makamazo sala. Fallait azo mériter te bokota kela ba polémique moko ezanga mutuna makolo bande bonanga. Nabike bato mayele bazo comprendre place ngana ali. Bato mayele bazo comprendre place kaso mwazali. Ponanga na respect ya Fally. Omoni nanga Fally asala lettre pour la communication. Yako boma actualité na ya Paris la défense ou comment histoire éthique là. Yango. Soki lelo batu bazo boya Fally ba ondi ma Fally te. Eza batu aboy ba yo finga batu na réseaux sociaux. Ole ko tombo la œuvre bakamba artiste azo salarié. Bozo boma actualité, il y a double stade de martyrs. Il y a eu pardon de Stade de France pour la artiste, pour la polémique. Fallait batazo kenge ake Côte d'Ivoire. Abeti concert à Kitoko. Na moni somo rokutu ba publier ba osala ngo challenge mikolo. Na lele ngo fort. Na lele ngo fort. Ole bolo bela ba actualité ba artiste ba bimi. Bon année yango ba artiste tout ba bimi, ba orchestre ko beta ba concert. Ba artiste ni bozo bimate. Bolo bela. Bino bat boya ko finga ba artiste ba sa misala. Oh bango biso boy, biso toleki biso fo siko ba orchestre yango le bimi ba zu ba contrat ba kei. Ba ke beta na ba Afrique. Bino bo bimate poa. Botu na ba question. Botu na bango. To sala la comparaison boy biso tozo bima tozo beta ba production oui. Fallait pas beta la poto kanga poto bandaki na Afrique. Ateki face na ye. Na vision na ye na stratégie na ye. Boteka artiste, boteka ba artiste na bino. Les magiciens, s'il vous plaît. Tikanga la salle analyse dans la s'il te plaît, frère. Ozalaka, kagate wana pona ko se défendre. Voilà, non. Oto omona, alobaka na kombo ya Fally. Mutameme e poto Fally. Et ça, papa n'est la maman n'était. Il faut être clair. Et ça, pour la bien artiste. Et pour l'avantage artiste. Bato atang ba pesa bango lettre, pourquoi ba pesa bango lettre? Kasi ba propos ya mo ezo songa lisusu non? Ya mo ezo songa. Na lobaka elokoyo. Soki bolingi bato ba reconnaître l'exploit Fally azo sala. Il faut bo reconnaître kapé makamba ndeko musu bazo sala. Sali keke. Soki bolingi batu ba reconnaître valeur ya Fally na mboko yo, ba reconnaître ba grandeur, l'exploit Fally pour bazo sala. Faut bo reconnaître pe effort ya bandeko mususu ata bazo sala moins que Fally.
bozo reconnaître ba misusu pété na muke o bango ba osala batu ba bobo ya ka fali batu ba bokita fali mais histoire et là que ces messieurs azo mérité respect baza parmi bato baza ba visionnaire to loba ngona sale la ma vidéo na loba aza symbole ya réussite mais jamais toroki comme on a fali na ba bêtise à bato aboy au moins moi je préfère nazo senga na batu ya fali bande konanga ba bureau ya fali faut ba bende lexi matoy ba bisaye fallait avoir besoin na ngote fallait un problème à mettre Gims cité fallait au moins makambo yo soki bino bozo comprendre té soki bino bozo comprendre té respect à fali et rozala bien to tikala na musique au moins façon de quoi ke nango au moins batu ba koya ko kotsa ba famille makambo ebele ba bêtise bozo beki musique ya na posa na ngote yo zala no bloquer bino siko po ko mona on est massa na bino on to lire à place mona ba faux compte tamno bozala na ba jeuna ka yo mo wana zo koma ka yo mo wana faux compte ka singa ba jeuna bino wana te yo mto zolo bana lobela Marlène ngana lobela Marlène asani po ngana lobela ngana lobela Marlène bande ko to tapoter les ngana lobela Marlène asalini na lobela liso musique te na lobela liso Marlène ayesa Marlène asani imagine toi mutu neti Alexis azolo ba Cindy za mwasi nae est-ce que la musique biso toko permettre ngo est-ce que toko permettre ngo Salif Fallon est-ce que la musique il va biso toko permettre ngo mande konanga to so la vérité na bino bato bolinga musique na bato bolinga batuté bolinga na bino kofité to solo la vraiment Sali jus d'orange tu comprends est-ce que dans la solo là non moi na beta ma solo na te bande olanga na pire esprit na beta ma solo wana te ngana yaka to partager to solo to ta la réalité frère non yebse lo mo ko la nanga to lo la sentiment to chaki bo moto en place est-ce que Alexis Wecha koki ko leka na TV afinga papa maître Gims pour papa asalieni tout sur la peme ba dekolanga olinga ka falite to za la partie prêtée est-ce que Alexis vraiment akoki oyo finga papa a humilié yango to lo ba batebele ba bi histoire te aujourd'hui to vivre pas ka ba fali ba faire ba héritier ba fabriquer c'est normal ba viana pe ba sala succès peme na papa wemba ya danger ba pesa ba jeune belé goût ya propriété moi j'entends moi nini to yebi histoire bobenga ndeko eza alarme bobenga ndeko bopese conseil biso to na stade de France to tie date liboso soldat to la deuxième date to la concert na biso pourquoi koya ko loba na komba fali boy pourquoi koya ko salir komba fali est-ce que fali na Gims ba na problème fali na Dadju ba na problème bino boza censé ya ko soutenir artiste la bino fali poupa boza censé te ya ko lobaka makambo yo ezokende biete parce que boza bato yo bopesa déjà image moko boy pas fali mutamema bino poto amema fanatique mususu balabala te amema bino parce que bolekaka na TV boza ba scène YouTube bo défendra ye ta mususu mususu ya valeur a fali te mais yo zo l'accepter la artiste na ngaza boy mais yo siko zo ya kofinga papo oyebi ba artiste ebele na Congo batebele ba yina bango pona bato na bango kofinga boye bango te ndeko ngana otalisa yo za fanatique olinga fali pupa ba bêtise aboy kolekisa ngo te kosala sembla te oh moni Alexis aza wario te etali fali non mon frère ça la conscience
conscience ndeko na ndanga mabete oyo oza na compréhension merci oyo oza na compréhension te batali eza pe to ede ndeko na biso Alexis aza de na poto akoki kolobela Fally na respect liboso lobela Fally moi lobela ke na respect nazo yeba tie eloko nini juillet façon démarrer vewana ah franchement non namonaki nanga nazobeta kara ngabi makambo na occupé te tellement ba message eleki ba vidéo eleki na bino il faut na loba quand même bato balanda nga pe ba respecta nga salut et Ramsès puissance comment Alexis okoko matina niveau wana Maître Gims asali oni Maître Gims asali Fally nini ba on a problème mon côté baza na problème à mon côté mon frère on respecte rapé batou on respecte rapé ba parents batou tozo koma na ba point na ndenge nini est-ce que Fally aza na besoin makambo wana Fally aza na besoin na ngote Stade de France doublé ya yota la valeur na ngote oh biso tout au long bateau comme histoire ba congolais ça parti pris tout le monde face à la wana soutenir artiste oh pas au Tchad tu toza wana malgré tout musique to tchela biso stop parce qu'il y a trop de bêtises pas pour la salibino nini ande onanga tout sur la bien papa salini papa oh juna na salioni là on sait na bureau ya Fally s'il vous plaît bon c'est interdiction na kombo ya Fally poupa image ya Fally poupa Fally azo sala Paris la défense et banda boy bobe bisa yango ko swana ko finga do bino ka soki Fally aza na événement munene abeti loko tsota tche événement munene fo bobe bisa akaka fo bobe bisa ka donc Fally soka tche événement ya munene bino fo boya ko bebisa. Est-ce qu'il fallait en a besoin dans les réseaux sociaux? Or, bino bozo luka la vue na bino na sima d'artiste pour voir la chaîne YouTube. Pour ceux qui étaient à la mikuna et cotisent sur moi 1000 francs, 2000 francs. Fallait en a besoin d'un côté, même un fanatique il a fallu en a besoin d'un côté. Alexis Sokozola nanga negolanga. Na osenga yo faut retirer ma parole na yo. Faut senga papa pardon. Faut retirer ma parole na yo. Faut ba respecter papa ya baninga. Faut ba respecter maman ya baninga. Faut ba respecter ya yo. Ngana mona père yo. Père ale la l'ambiance. Azala toujours na bana na ye. Na bandeko na ye. Mais oyo pardon niveau oyo en tout cas bande onanga boli bisanga niveau auto commis c'est pas bien Sali Nenea Sali succès Stéphane 10 minutes Nabi na mona vidéo ya Alexis ngwana yo penzako ya linga côté avec raison Osa très impoli et surtout très mal éduqué. Donc na kamwaka pona ko défendre Fally faut finga tata ya baninga yo papa abino azala wapi tangu yo olingo finga papa juna irresponsable papa na irresponsable wana amema mwasi na plus de 6 enfants na poto muto benga irresponsable ye wana yo papa na yo wa boti yo azalaka wapi facilité à manquer ma parents battu na réseaux sociaux et boza ba mal éduqué jusqu'à y a point moko parce que Fally azana ba leki na réseaux ba leki na bazana ba TikTok bazana ba réseaux sociaux ba leki ne propre ba ipupa ba fingela ke batu te bola qui ça paraît que l'éducation ba parents na bino za ba raté na niveau 0 Fally aboya yo omonde bozana Alexis bo kanza Fally abatu nzambo yeke nga za mutama ya mate
ata mutu moko te approche a Fally asolisa susu ba communicateur wana nyonso balobisa bango te Ambo so babengi bango balobisa bango te oyebaka boye bokanisa koya bato ya Fally batindi bango bayambaka bango na telefone te balobisaka bango te parce que omoni buzoba soki eleki parce que ntango alexi ayosala boye akanisi ye Fally alingaki te ça dépendait que de Fally mazwa ta visa wana te ça dépendait que de Fally mazwa visa wana te bota na balive na nga naloba yango plusieurs fois donc eya te mpo ngani aza boye naza journaliste ya Fally te donc odéconere Fally à tout moment boyebi mpe mais naoloba yango te mpo nalave Fally te nana eloko olave mutu te so botali na bavideo nanga naza na plus de 20 même mpo aya poto direct te parent ya mutu papa mama aza mutu aza sacré parent aza sacré Gims soki alobi ke Kofi aza légende yo Alexis sans Kofi yo yeba Fally wapi Kofi akozala démon na maseke mais nzambe alekaka toujours à travers mutu mpo asalela mutu ngolu Kofi ye moko alinga non Fally ye moko alinga non te bafinga Kofi abloka baken pia na poani bamanike Fally abloka bango poani boza lokola bandoki bozala Stade de France ezali 4 mois soki 5 bobeta liso na kote bokosala baémission te na bapanel mpo na kolobela yango mais so eza bozala kwa bandoki moko boye batindaka bino spécialement boya kobebisa image na bato ya Fally eza te osala mabe te o ata baidor o bavali tambwe taka bavali tambwe ekuta finga te me nayeba yambaki na telefone te yaya Fally aza na concert etikali 4 mois mpo tocompte le premier na le 2 mai te etikali 4 mois boza likambo ekamwisaka nga mpo na kodefendre Fally esengaka te bofingela Fally motu Fally aza na biloko ebele okoki kodefendre ye sans insulte yo Alexis yo oza raté mwa mobali ya bato aza na concert na ye aoprépare makambo na minene bokanisi pa Fally aza na temps ya ofinga papa juna janana Fally déjà manka nani awa na réseaux sociaux Fally akotinda muta finga papa juna janana po Gims alobi ke Kofi aza légende asali makambo nanu mutu moko ta sali tanga alobi musicien congolais mo asali te Gims na azwa passeport nini te français te donc amitié ye moko na kati même nabi bapesaka mukolo est-ce que ata oza na mbongo koleka mukolo na miso ya bato obimisaka ene na bino nde feinte question wana omona question wana ngana okozwa na contexte babetaka sans polémique na okozwa na contexte mosusu soki Gims alobi ke Fally Kofi aza légende asala eloko o nana ta congolais moko asala quelque part il a raison les autres à rouge nayoki aussi nayoki nga nayoki otoki merci yaba tapote kuna tokei toke s'il vous plaît Alexis yo okenda non na politique o réussir te o échouer non, yoko très bien. Ça lui rouge caca, hein? Ça va, Siko rouge et longwe. Ok, longwe, ok. Boza lokwa bandoki moko boye. Boza lokwa bato batinda kabino na monde des ténèbres. Dans lokwa bato moko boya ka mission pour même cette image à muta bato azana image na clean. Il y a un politesse, il y a ma fingate, à en apporter parole, boya lokwa bandoki. Moi, je crois que il y a une mission. On est comme une sorcellerie. On est comme une quoi qui pensa. On parle de la le quoi singa. Bonjour, ça nyoso. Oh, on va ndoki
te. Donc ndia sa boy tolo be la Lexi te parce que sali émission mo boy Alexandre grandeur a fali a beta boy fali a sali boy na minute onde Vincent tu nous écoutes sali émission bien oyo Alex ba camarade a fali koto fali a outil de bondel la ni boka ko zota i boka ko se servir te na idée wana bino ko développer ngo boka ko zoate idée Vincent tu lui bo développer ngo nde botika na poto kofinga tata papa Juna oyo asali nini yo Alexi na libota na bino bobimisi mwana na niveau ya tata Juna na libota na bino bobimisi ata mokonzi nini mokonzi moko bobimisi nini donc papa obenge irresponsable papa baninga oh bana na elle lelo baza ba star planétaire ba respectaka ba valorisaka et connexion nzambe zaka mauvaise cette rouge ça va siko papa baninga oh bana na ye bano yo soi-disant sundolaka ba yoka ke sonité bino boza ba jara bano bo wanga na ba famille na bino bano yo soi-disant sundolaka ba yoka ke sonité batambola na papa bango partout batombola ke partout bavaloriza ke partout bamaite ke tina bapodium minene yo Alexi o msu bosata na likilité na famille na bino kwa ko manquer tata mukolo boy respect même so papa ngabimisa kata mokonzi te même so papa ba juna jana nate boyebi te ke ba respecta ka mutu ba respecta ka parent wala nini na flatter fali ton entourage a fali e benganga buni buzoba bweko donc yo Alexi yo oyo finga tata oyo po mwana lobi Kofi aza légende yo sans Kofi yo lobe la fali sans Kofi yo ke oya poto voilà impolitesse est-ce que Gims a comparé qui fali na Kofi et alors quand batuninga au succès za ndeni succès za mayele en tout cas mon petit ça la ngala kokosa ngote ba analyse na ayamba ka penza batu elobi ke na mokili mbaka succès mutayamba batu non donc na mokili yo lokola fali na mutasa na droit comme ça sous profiter mutasa droit comme ça fali ya ko comme ça profiter Gims yemoko abenga fali les gens grand frère ba grand frère bala kisi biso nzela Gims aloba ngote Gims yemoko yerezo ebisoke o na osaleza mabe o na osaleza malamu maître Gims asali fali ni asali fali lokota azana droit ya kokumisa Kofi nengo yo kumisa ka fali nengo nga mutu to azana droit kumisa Kofi kokumisa wera faire jibe tout le monde ana droit kumisa mutalingi Nto opekisa te Nto opekisa yete Ndeko ba Gims wana bakoli awa badaju babotami awa baza na famille baba congolais bayebi milie na biso baza bana poto yo za na poto luka vi na yo papa o eza poto basala ka jeti bango baza bana bawesh tokende siko bongo to expliquer ta msozo comprendre te Ndeko okoli oza père de famille. Luka ba responsabilité na yo. Luka sala makambu na yo. Okomi déjà poto ba mema yo poto frère nanga. Eza pona bien na yo. Fallait zo sala vie à millionnaire. Na salinga plaisir na moni moi ça fallait ko tala mampata. Dans l'explication bino makambo comprendre raté. Omoni moi si ya fali akiko tala moi si ya wera ba musicien. Pourquoi pas yo chroniqueur au côté la moi ça chroniqueur mo ba komi na mbongo a la possibilité ba moi na pe vi na bino fallait sali mettre Gims le côté mettre Gims ça sali fallait le côté eza musique comment ba ko comme niveau na o humilier papa bat na télé neko aussi mba touche la poto pour rien éviter soko la nanga na bi ke ko la nanga éviter sois conscience mon frère na ba âge ba komi na ngo ba 40 ba boza so na ba tambi loko oti Sali Ramsès puissance.
Salut Succès Kassongo, le tonton de la diaspora. Merci mon Toto. Merveille, joyeux Noël. Bon, mon est cassé dans notre studio. Musique est comme passe mon talouga mandé soit bananae. Donc à peine a commis artiste. Donc merci, bah joyeux Noël na batutu bazola nangai. Surtout bah bazo 6 années qui toko. Nzamba pas mon avis non pour la 2026. Bah pe bazo 6 années na ba difficulté, mais rester positif. Bah pe bazo 6 années na mutema mabe beaucoup vraiment na 2026. Bo bongate nyonso beba na kombo na Yesu. Je bénis tout le monde et je vous dis merci. Merci sur ces. Je me Merci beaucoup R46 puissance. Naïbi que vous appelez mon na réseau le bel rappé Hermo musique. Malgré tout yo pe na mon ndiro chest stop net na ma musique mais na la vanda ki na yo na mona ki vidéo wana na Alexa ki ngome batu batindeli na babenga na lobaki musique na tiki na ma musique na komo ça please ba live na wana ba maman ya témoignage. Mais tant batu babenga ba komenga tonto to wana posa to lobe pa na yo po to za relaise. Tant yo yambaka biso tikela biso tato loba to meka ko dégager auto wana ngo auto moni. Question batuninga papo ya sali fali nini fali sali papo nini maître Gims a sali fali nini fali sali maître Gims nini toko matina niveau ba popo Alexis Weti a débordé et raté fobo lo belango soit communiquer moko bima batu ba lobi ka ke belenga bino il faut to analyser biso bato to lo bela pe musique yango to analyser to me ko pe ça peut conseil soki e ko zala bien pona yo tango tali vidéo no mona ngo lobini to tikele yo matana yo o lo bane to tikela ki nene ya e botage nene ya na posa na yepa matao. Voilà, à vous la parole. On a tiré le matin dans R46 puissance. Bon, là, par rapport à la musique, vraiment, je vais être non, choqué. Hein, dans un mois, bref, mais musique, je pense musique est loin la biso ba respect. Biso to meka comme maman maïe la musique. Ba modérateur, c'est là era pardon. Ba modérateur na nga bozawana. Oya koya na bêtise ko finga au bloqué, c'est tout. Awa ezaka respect. Eza analyse mto sala selon yi. Na pe na sala selon nga. Donc, ah, ils ont respect. Continuez nous, R46. Ouais, donc. Succès Kassongo, les TikTokers de la diaspora. Succès. Donc, Bisotomeka, comme moi, analyse réfléchie. Et fouta na ngote, et me la biso ba problème, et belé, mais. Nenge yo mon lobby, que ngai na ma musique, vraiment, je suis plus dedans. Natkele na ba côté moko promotion, tout ça là, je pense que. Les loso artistes bazo bonga ils pour matisi valeur ya musique eza boulot. Ça veut dire que tu peux pas te réveiller un bon matin au ben ça fali na anniversaire na bino na fête na bino il faut les pas manager. Ce qui manager aza directeur artistique, directeur boy, conseiller de discipline. Ça veut dire aujourd'hui ba orchestre ils a défini locaux là ba entreprise. Alors soko que na classité au timbati Orokoma Kizengi, Orokoma Mukala. Tu es en face, il y a entreprise Mokoboy. Elle victime des entreprises. Jet Set est entreprise. Wenge est entreprise. Alors la carte entreprise ouana. Baza kuna baza protégé. Baza kuna baza sécurisé. Parce que jeunesse oyo yanzala eza ya poto na ya Kishasa. Au biso tozaki ko prétendre ko accompagner ba musiciens, on n'a jamais été sécurisé. Ça veut dire que mutu akoma ko se baser na position na ye ya ba intérêt na ye na éducation na ye. Ya omo ba biso to bima na biso musique. Nga musique est personne l'autre. J'étais respecté par quelques artistes, j'étais aussi humilié na ba entourage d'artistes mususu. Alors pour revenir sur les sujets, to approfondir le débat, hein, to tika sentiment na fanatisme. Pour approfondir les débats, je vois mal les bureaux de Fali Poupa et Fali Poupa mettre les propos de l'impolitesse dans la bouche de cet aberrant ignorant Alexis pour aller toucher Papa Juna Janana. Côté on a ces épisodes tout au long de je vois mal que Babengi Alexis Finga Juna Janana. On comprend, côté on a ce qu'on est au bandi Bouzoba, na folie. On est commis pena Bouzoba. Donc, papa, atikali ko konsolate, atikali ko sale logoté, via les l'année ambiance, vient à Bissotou. Donc, je vois mal. Les problèmes, ils ont nini, les lots. Ba orchestre, bazaka au courant, il y a fonctionnement, il y a Batuna Bango.
je peux un tout petit peu, comment je peux dire, donner raison à Néné, que oyebi mutu alakelaka bacommunicateur nyonso fali amema na poto mutu alakelaka bango prophétie ezaka nga ambo voilà ngai bawario bayina ngai parce que nga mutu naloba na prévenaka bango nalobi badélégation fali akomema vous allez regretter plus tard sur 100% bato fali apesa bavisa 80% bayokisaki soni na poto ti lelo nabo bakima nabo bawangana na yoro bazwi makofi kuna tout le monde je te dis ngai moko nga mutu na loba ntango nalobaka nabima jaloux succès Fogène alingaki yazala oh nga na poto nazaka deya na poto na bien na mwana poto ya tongo bino bozo ba visa ya genou na prévenaka na nini nalobaka boye casting ya omema mutu na poto edépendaka na qualité neti ngai toza l'exercice tokota mbula sika meza bavérité tokotikela bino na 2025 succès kasongo neti ngai boye nanono garçon nanano courage ya solo un vrai noko nalingaka kolata nalingaka matalana parce que après la vie c'est la mort soki boza oh je suis humble oza humble mpo wana ngo te bato mosusu baa na zolo mpo na oxygène na carbone ngai nalingaka matalana imaginez ko mutu loka nga si j'étais warrior ça veut dire na kati ya matalana na nga na omema fali ntina bafle dj tyelanga mekeledi dj tyelanga na omema na artiste na nga na lipeka parce que conseil napesaka bango profil ya bato bopesa bavisa il faut bazala à mesure mpo fali apesi visa mais bino mpe bozala mesure otya fali na lipeka soza mutu amalewa atya fali na kati ya malangwa soza mutu adiamba mema fali ti na nganda diamba donc ça veut dire la valeur ya bacasting na bato nde place na lelaka na memaka ngamba bawarrior lelo bazo regrette te le taux le plus élevé ya batente na réseaux sociaux eza bato bayaka na bavisa ya f victime parce que na région de Néné atango alobi ke balobisa bango sute pona nini soni eleke ebile bamema bango na kokumisa mais en réalité bazaki incapable d'avoir une réciprocité succès memanga poto non c'est la succès ni okomi limité ce qu'on a ba idée okomi impoli ozokanisa question fingelie pourtant Stade de France oya liboso entre guillemets soit disant pour ça qui sold out sans promotion locale okobanga deuxième date te oyo okota jona janana voilà ngata on loba ke fallait ça la promotion yemoko azana ba abonné atala maka amiteka bano ba uta wapi ba petit nanga ba Abdullah zaka biro nanga mais Abdullah finganga Abdullah kota makala poto mo bimbebi monta soutenir Abdullah na prison ti abima Abdullah finganga pona visa ya fali mais Abdul biro nanga kishasa ba yebi petit fali yebi natambola Abdullah simenga saki mais ba finganga on a lobaka les lorsqu'on va Alexis les conséquences d'Alexis bah tu vois là fali par rapport les liens qu'il y fali et Alexis c'est les visas mais na lobité que bango mutu batindi ils analysent apetwa na zanani bah tu fali amema na poto mais les propos est-ce que bah ko vante Alexis kenne ko finga juna jana na pour faire du mal à Gims jamais fallait encore ça là elingi kolobaki ba pesaka bangulu ba visa lelo pour ba visa na bango pe ba komoya na keba keba problème c'est que ça Alexis est incapable de donner de rembourser parce que bazé belé nga na obeta na ba bordir solo ozune ti DJ Cherise azaki MCA na pot na kin DJ Cherise soit fallait passer visa à ça la promotion na TikTok garçon tika TV azarache TikTok libanda na etenda kunina vanda kache libanda bandi biloba loba fali DJ Cherise au côté quand même pas 5 billets fali fait tout seul on a eu sa vérité asala mamna yemoko DJ Cherise échec Alexis échec batuto amema na poto bichek pe ba msuba yaka poto pona pression na biso na banene son nene a matia a eu sa vérité délégation souka au fali amema na poto to sala réunion tolobi bon fallait na noko ba défi to bete ba bordi groupe asuka baya bana mai ba yo lukavi ngana bima no bi je même maman couper délégation asuka ba yate papa bakenda ambassade te babenga bangotaka ifanjo akoka stress te baya
En retour, nous on a aidé nos amis, nos soeurs, baye poto, mais bo pesa sikoyo, bo rembourser visa. Ba memi sikoyo buzoba. Donc impolitesse Alexis ngai kutuna na posate. Poso bobi lelo. Alexis finga na héritier. Mais ce que bureau siko ils ont la responsabilité, il y a qu'on vendre Alexis à Roloba. Au nom de leur bureau est vendu et Alexis Azana na bureau. Azana est à qui? Alexis na bureau on a pas vendu c'est à qui? Selon bango aza embauché taza travail taza fanatique ga. Qu'est-ce que le côté juridique? Alexis Salana est victimité. Alexis a communicateur à F victimité. Voilà. Mais Alexis a ses mandats Yemoko Kolobela est victime. On est d'accord? Qu'est-ce qui lie Alexis à F victime? C'est le visa. Moussala ni Alexis a salagato seveni na koti saka poazo visa. Baloko take na bandana na balabala. Na ba émission. Merci. Na ba émission wana. Quelle a été la qualité ou la particularité où Alexis a mérité visa? Les politiques. L'artiste a sa valeur artiste, qui est artiste. À part valeur et artiste, base il y a message Alexis. Ils ont basé dans nini? Répondez. Aujourd'hui, ces émissions ont quitté. Contenu Alexis, il y a qu'on défendre l'artiste. Alexis est parmi, on a domaine de la communication. Surtout na bana na biso ba Zaïrois au fala lokota eza ya poto eza ya Kishasa fali azana chance te ya kozo ba communicateur intellectuel intelligent azana bangote omoni un musicien comme Fali s'il te plaît est-ce que Fali muta recruter bango bien bango moko ba yaka ba s'imposer kana ndenge na bango makele pe ba comme ba communicateur mais yango na obito au sala analyse ngana zala na victimité elingi koloba boy. Ce qu'il fallait, c'est un problème. Place bana pour sa cerveau. Manik Saoya. Y compris dans ce qu'on a fait, Gauthier Oya. Ce qui a un problème, il y a un garçon qui a une dignité, il y a boule, il y a une cité lobby. Il y a boule la vie de famille, il y a un mongol, il y a un visa. Alexis Oya. Il y a un père fait, il y a un père qui a Oya. Le problème est ça, la passe ces années. Tout de suite, on stoppe pas. Musique et impolitesse, il y a Bouzoba. Depuis qu'il n'y a pas, c'est fini. T'es qu'un artiste. Alexis, ça fait un moment où on a pototé. Quand on a poto, peut-être qu'il y a un fou comme un c'est les passeports, Tamsousoya, tout ça. Nakoya Naye. Il a voulu rendre l'hommage à l'artiste et à la légende. Yango Moni Akeko Mema. Bimema Mema. Biloba Loba. Les propos d'Alexis ne viennent pas de l'orchestre, mais l'orchestre a l'influence dans la vie d'Alexis parce que ce qui lie Alexis na F victime est un visa. Moutounio sont en matin, ils ont falité, ils ont falité. Ils ont biroté, ils ont biroté. Mais lien, il y a des tickets sur Alexis, ils ont visa. Visa, on est un F victime. Donc, Alexis travaille par procuration. La responsabilité maintenant de son impolitesse revient à Batou Oyoba PC par procuration. Aux organisations. Très bien. Qui veut dire, na kanda ya visa. Bobenga pechuana atanga kakombo na ngali susu te. Tabu bazolo ba mambo Alexis ozotu na ngaba landry japonais. Na bibilo mo na nga pété. Franchement. Toké, era toké. Na on a notre bien. Moi était la fin livre na oyoko toké. Na tikele otana, ne na tikele nene. Donc ça veut dire que impolitesse Alexis a koki ko chaba tuna merde. Eza kwa succès memi moi na mama kulutu na bino moko boye na poto. Abando sala ba vine soka akufi. Akufi nani toyebite. Ah onyo soka succès mta memaki. Donc, bande on a biso ba Alexis et logo e boma bango balobaka lorsque le cerveau est vide, c'est le corps qui souffre. Fallait beau, fallait y mbara obeta ba musique na ye, alata bien. Oyebi moi je suis trop chrétien. Ba disciple ba komaki ko tambola lokola Yesu, que je marche comme toi Jésus, que je me comporte comme toi.
parce que yango nazongeli na bacommunicateur nyonso ya kilelo Alexis ana vaccin wenge te mpona nini olie oyaka kofingaka na douche po ye poto otie telefone na douche bando finga juna jana na luka nanu barelation ya bien na poto luka momimo ape sodoki bima na butu teka musique ya artiste lata bien sala ba challenge ya artiste. La promotion, c'est beaucoup de choses. Tu peux pas parler. Ba Golbin, Banani, Yem Strong, Balobate. Il y a beaucoup à faire. Nous avons des serveuses à vide. Parce que place, nana d'accord, tes akakake. Ma fille, na Junana et Gims. Ils ont joué un avantage à Falite pour éviter pas Falite, Anna pour ça na monter. Mais, rééducation à Pechuana et dépend de visa ba Pesaï. Ouais, là, t'as raison maintenant. Warrior. De se lever pour dire au nom de notre artiste, moi na mabundi oyo azwa visa, ame mabiso na Mujaski. Parce que Stade de France na bacheli yango ba warrior te. C'est pour tout le monde. voilà. Ba sortie médiatique, fallait y besoin de tam sous ya badaju oyo pour l'échange de culture. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire que badaju, ba featuring, ba magamebele, ils ont apporté aussi quelque chose dans la carrière de Fally. A commencer par les Mokobe, a commencer par Benji, Chris, Olivia. Ça veut dire une carrière a une histoire. Dans l'histoire de la grandeur de Fally, Makila Djounana na banana e ezanakati. Parce que ceux qui game ça les can émission numéro 1, mais qui wera no game ça on dit on Fally comme grand frère. Déjà, humilité na de reconnaître que Fally aza yaya na ye. C'est déjà beaucoup, c'est un coup de pouce. Pesta de France na ezaya rumbate banana baoya po ba respecta kai bananza baoya donc manquer Junana c'est manquer toute cette nouvelle génération et vague oyo ebimi au R&B a commencer par Gims, K-Black, Naza, tout le monde pour oza père de père alors papa ya papa Wemba et tout ça c'est quoi na faveur ya nani un aberrant par visa qui va mettre maintenant l'image d'un artiste en danger. Danger quand on a sabotage. Danger quand on a moins dégoût. Mais pourquoi on insulte mon père? C'est qui lui? C'est qui lui? Ouais. Donc on a eu l'on enseigne, on a enseigné un warrior. Va stresser bureau. Il faut ça bien. Alexis alobelaka makamu asalaka biloko wana te et il faut zonga na teva ya usenga papa au pardon. Voilà. Nalobaki on c'est bien. On comprend? Pour autre ça entre biso et toza ba biso na biso ezana ngo mamba congolais mamba château rouge. O ekoti makambo bano ba ti fait les malins. Donc ça va lobi ba concentrer Alexis à la place on les kati. Ba trésor juna baba na poto ya kala ba ça la musique te. Juna jana na boti ba ne belé. À part retourner dans la musique, bana basé belé, bana na pe bakoli koto, bakoli na ba cité, bazana ba collègue, bazana ba master, donc bazana ensemble nyonso ya ba danger. Vous comprenez? Donc bana mai to kota 2026, ata oza sima musicien, to penser à peine na ba crédibilité na ba image na biso lobby. Lobby to bala, lobby to robota, lobby oza peine à moi si. Vous avez donc moi un minimum de respect parce que ranké na ne utayo abi. Je ko so tuni nganga na yebisa yo. Et où tu es? Rankin on a ba vertige oyo. Et uti na nini? Et uti na 5 dates au Gimsa beti enchaînement. Banani baluki rankin collègue na bino mige. Monta luki ba problème aux amis. Alexis fallait répondre Miguel parce que Miguel français n'est pas maquillé. Tant que mon date il y a Gims, il voulait maintenant comparer les 5 dates na double stade de France il y a Gims na Fally. Français n'est pas limité. Il y a un moment où il popcorn. Maintenant Alexis bête qu'il est, il fallait répondre na recadrer Miguel. Yemba la moi les cani. Pourquoi? Parce que Miguel Zaraya mon avait Juna et Zobi mon dirait batinda qui. Pourtant Miguel va passer des opportunités. Et là il y a Miguel za classe. Plus Gims au côté ses pères, ceux qui Miguel va passer kata ndambu ya cerveau na un quart. Papa abimi milliard ba congolais. Akei.
Et l'autre Mimi Giza français dans la classe. Maintenant, on te donne les opportunités. Attends, s'il te plaît, l'autre Mimi Gilobi français dans la classe, bah, toi, qu'est-ce qu'on a logique? Miguel, et là, on est Miguel, qui a ma selon you. Ayaki na comparaison, parce qu'en fait, il faut lire les intentions de Miguel qui a comparé que il y aura ce que tu vas tourner une question. Je vais le logo français. Alors, bientôt, tu vas alors, il y aura 5 dates. Alors, Touro, tu vas une semaine, tu vas même 10 jours, il y a pas date. Donc, on sentit que il essayait de sous-estimer les doubles stades de France, mais sauf que Malobezate, mais en fait, à français, il y a popcorn, mais intention lingala. Et outi kuna papa. Attends s'il te plaît, Era, pour moi, Nazarma Fran, on est vérité. Kolanda interview à Gims, Kokumisa. Kofi Olomide, Aza légende, tout la vérité. Oyo Kofi a sali, comme on l'a mon a sali, on te oh Gims a lobaki. Ça n'a rien à voir avec Miguel. Miguel, c'est un journaliste qui a posé question. Comment développer, s'il te plaît, Era? Tout se comprendre très bien. Question, monsieur, c'est qui posé. Nata, monsieur, na la maîtrise, na répondre. Eza Fotina, yota Era. Nana oya mona plateau. Osa l'analyse. Tam susu na poser question moko. Façon à répondre na yo. Ou bien tam susu na question la mesa qui mal posée. Façon à répondre. Etalingata. Yone mutozo répondre aux invités nanga. Il a posé question na ye. Malgré tout question tam susu qui mal posé. Invité à répondre après à développer. Voilà ce qu'on a développé à Bakissi. Ça n'a rien à voir avec Nani, journaliste, frère, tous tu n'as pas compris. Non, moi, je comprends très bien, mon frère. Non, mais qui a parenthèse place ou Zila. Tout ça. Parce que là, quand tu as une côté, les amis, il faut lire. Non, ça n'a rien à grand garçon. Zila. Tout ça, expérience, mon corps. Miguel Obela, français, Miguel Ayebi logique. Il y a musique urbaine été. Miguel ne maîtrise pas le hit na R&B français. Miguel est vraiment zaïrois et zaïrens. Donc, quand Miguel essaye d'analyser, en fait, il faut regarder les limites de la personne. Les limites sont définies sur ce qu'il fait. Il est que dans les Congo, ça, il y a musique, il y a biso, zaïrois. Alors, tant où il y a tout n'est pas journaliste, il y a Mundele, il y a encore Arena. Quand tu dis qu'il n'y aura pas plus grand, et personne va faire mieux que Gims, artiste mort aux après. Automatiquement, l'analyse doit être basée sur territoire et réflexion. Mais sur le terrain, s'il te plaît, sur le terrain, ça se dit, même la communication, c'est ça la marque. Oh, il fallait à Saliamo. Moutoumoussou, ça va ça après 50 ans. Et ça va. Ah, vous comprenez. Non, je comprends, mais là, on va faire comprendre, yo. Pour toi avancer, yo, je comprends. Quand on va faire comprendre, pour analyser, toi avancer. Autant que je tiens dans n'engue biso to vivre ba congolais, on comprend que ba discours on a tous les deux côtés la artiste et tout et le bamara na terrain na biso. Donc, et ça que invité oh il y a invité qui artiste ou à présenter qui a présenté na plateau na ye artiste à lobby oh ya koki koloba oyebi ke yo za na poto era ngana na poto biso tout na poto obi moi na poto même musicien poto même biso to comment la façon na biso likamomo so que ça a au lobby a tout comme Gims a cause a raison ngana zone a volé au aloba ki ke Kofi na mutasala te au Kofi za légende par rapport à encore dans que artiste fali pour pas au apesi artiste ni na bimisa artiste mususu net fali pour pas abeta basala minene il peut avoir raison dans ce côté là mais côté mususu ta mususu pe na oki koloba ah na développe pas on a angle mususu tu vois na sens oh ngana zoloba a raison mais si c'est à nous et ba fanatique oh ba recevoir en mot ba recevoir en comment ce qui te sont qui passé réfléchissons un peu au moins que yo tu koloba moi Gims abenga fali grand légende alobi ba vieux oh ba pesa biso goût ezali lelo bato bako mata bachango bamoni soki Gims abengi Kofi légende eza problème
tant mosusu ya zwi na bacritère oyo nga nazali na leki kofi mais oyo kofi azala mutu moko nani asala moto il peut avoir raison frère. Arrête de jouer à la défensive. Non. C'est là non. Bon, yoga, n'as-tu question mon. Vas-y mon cadet. Nani, babinse congolais babé bana pona banani. Ma communicateur n'a pas journaliste n'a pas question. Vraiment le vrai problème des musiciens. Ils ont oyambi hérité, autour de la question piège, ou à la sagité et l'ouki ranking. Ça veut dire dans la communication, déplace la guerre et bandaka. Une mauvaise communication est créée à trouble. En fait, justification, il y a ça. Peut-être il y a des problèmes personnels, je m'en fous en fait. Le problème est qu'il faut réunir des éléments. Alexis a impoli des bases. Avec Migue ou sans Migue, la seule chose qu'Alexis peut donner à une victime, c'est d'aller insulter les musiciens à TV. Afinga Kofi, Afinga Héritier, Lelo et comme ça, bisoté Afingi Gims n'a pas Gims. Mais de l'autre côté, il y a une responsabilité. Il y a Makambo Moussous Oyo, Biso Moko, tout fond la porte d'entrée, ça veut dire une mauvaise émission. La question qui est. Aaron a quand même un micro s'il te plaît. Ouais, Loba. Loba, vous comprenez? Ouais. Donc, Babiloko Wana. Alors, malgré impolitesse c'est ce joueur, il faut refonder la porte. Il faut refonder la porte. Pour impolitesse, soit une forme. Tu vois, tous on a un débat impolitesse parce que tu es dérouté. Parce que parmi les éléments, ngamo na loba kiango déjà écoute les lotés bato ba ka ngam tema mabe ngamo déjà sali na kiango et moi même Alexia va finga ngala loba kiango. J'ai reproché à notre frère et l'or le ngoko ça la place wana. Pourtant c'est le Congo qui gagnait. Ouais. Vous avez la possibilité d'abordir Moroboy. Au cas même qu'on nuancé. Ya Roloba, à 5 dates. N'oubliez pas encore c'est le Congo qui arrive avec des stades de France. Incapacité, si des côtés, tous ont une carence intellectuelle, il y a soulever les deux drapeaux. Toi, tu as analyse la musique, na haine. Toi, tu as la Kalaba, moi, je suis père de famille. Papa, nana qui chasse ça. Lobi, en voulant de tout, ini, na ebi en moté, lobi, na bini, en on a saigné, on va bandele en 3 fois. Toi, ça va grand garçon. Musique, laisse à mon tout sombre la moutou carte. Naïb ça. Un peu d'orgueil, un peu qui peut m'occuper ça là. Vous comprenez? Au cause au CP lino na nini ya mutute mais na temps normal. Moi respect moko boy. Moi respect. To suki wana. OK. Donc si era nazo beso parole na garder aussi s'il te plaît. Na ba question mo fona poser to sola parce que eloko lo bakango tango bandeko bando ya ben batu bazoka ngo considération te. Mais lelo na komo mona batebele ba pêche au raison. Ah era lo baka na ngo era lo baka. Nazo zongela vraiment. Po na ozongi so vraiment na débit ya makambo lobaka pourquoi lobaka ngomona kanini ozovma tana ko développer kanga no micro s'il te plaît. Yarigo tozo landao. Bonjour Yarigo. Fongola micro ya fongola micro. Ah. Ouais, bonjour Era Ramsès, bonjour à toi, bonjour Era. Bonjour mes amis, s'il vous plaît, tapotez live, partagez. Merci bien sur la London Namonio, Guy Basket Namonio, wana. Merci beaucoup Fabrice et Mola trop de cas. Tozo yamba Yarigo, toza na toile awa, tozo analyser na ba Era na si Rolandi biso, toza ki na ser na biso nene azalaki awa, yé pas développement qui moi connexion ezalaki mobulu, na si akoya pe poto partager, to meka ko solo la. Na lobaki, franchement ma musique, nazali sous-souté, ce qui promotion ça va. Mais ce cas là, makambo qui ne benda bika avec impolitesse, c'est bien là ça makamusu c'est important. Il y a vu nanga et makamusu. Quand molandi makambo o ezana toile ndeko na biso Alexis. Aye ko cracher papa na maître Gims a lobby o akoki koloba a toucher les sous na mopao qui a zaki mobile incindi tant yoyoki makambo wana. Analyse nino c'est la biso to pesio 5 minutes na biso poto kata o s'il vous plaît. Bon, en tout cas, mbote na ba téléspectateur ba Holanda biso. Merci. Omoni inakokende direct. Oya kolinganga linginga opa boyanga boyinga. Na oloba boye omoni ezola kisa tout ça ezola kisa niveau ya ba musicien na biso. Eza niveau ya ba musicien na biso trop bas.
parce que musicien il faut pas dans la niveau le rôle ba musicien tant bazomi benga ba international faut pas dans la musicien oyo tout autour na bango faut pas dans la licencié faut pas dans la sage faut pas dans la intellectuel bakoza la kana bato pambala te niveau de titre bas classe sociale mawatro donc ozomona tant déjà mutazo ko aza entouré na ba illettré donc il sait que yemoko mobulu donc tant ozokoma na niveau international tout autour na yo il faut zana batama yele il faut luka batama yele ba entouré yo bato yo batanga communication bato yo batanga administration batanga droit batanga penza okozala na bata pambala boite ezola ki sa bassesse to que ne pas to songe pai fali a komi na niveau lelo donc na niveau oya komi nango pendant que na ba logique na ba principe na ba niveau o fali a komi nango il faut luka ba intellectuel muto yo atanga communication muto atanga droit muto atanga bo et puis il faut zala na médecin na ye oya tambola kané partout au monde na bango ba tambola ka papa mba kufaki awa azata na médecin propre ye ta tambola kana ye eza bassesse yango tango tolobaka baza ba loko Congolais amonaka kaka international po muta ya beti na France abeti na États-Unis abengi international non un lo viva azoki te na langa star parce que vieux Juna nengo zomone wana a déclaré bambongo te bambongo mususu ba pesa ye te ba concert mususu ba lekela ye pe ma déranger ba touté aza vieux moko aswana te abunda te boyoka na conflit te toujours souriant toujours accueillant siko salaire wana oyo azuite na mokili nzamba zongiseli yango pa bana na ye ba gim situ koso allez yo leki un illettré donc il faut rien allez oye obandia ko finga papa ya bato et puis au moni tema ba yebité azolo bana okaki ya lobby Koffi Olomide ye mutayebisa ki Gims zoba chroniqueur ya ba congolais ba lobelaka yo tala kasongo omoni so MC bino ba biloko mususu MC na ko loba te na ba preuve na lakisi bino kaka nina za direct MC ko ndima ngote mais na neta bino loko moko Gims na Koffi ba solaka te na nenga ennemi te me ba na contact te ba saka na contact te Gims na Koffi Olomide baza na contact te naoka pe Koffi alelango pe l'émission nazo yebisa yo Koffi ana numéro ya téléphone ya Gims te babenga na kate exacte que non Koffi aza na kanda Gims to alingaka Gims te to Gims pa aza na kanda alingaka ye te non ezaka ke baza na contact te bazaka na communication te Vejunona ye mutaka na communication na Koffi po baza ba master depuis kala so Koffi aye ba mona na ba coin ba kutani ba sololi tout basukaka entre bango na amitié entre bango Koffi que nous repèse à Gims boule est-ce que Gims pena na poste ya ba chroniqueur à Congo est-ce que Gims pena na poste donc ye moko mukolo orchestre ye moko azana na 900 invitations. Toi qui n'es pas de son pas hier, il faut qu'on se dise la vérité. Toi tu vas recevoir la bababouzo, pamba. Yarigo. Ouais. Yarigo, côté wana na bon, il a débatté pour il faut toquer moi si j'ai mon panzi. Mais côté wana, nangaki na rectifier moi et l'eau mobwe. Au moins si on doit définir la carrière de Fally aujourd'hui, Fally a le rôle là, moi la mobwe tanga une école de foot. Abeta bale makolongulu melelo akoma beta mais ça dans le rôle la Chancel Mbemba le roi Chancel Mbemba ça veut dire les conditions réunies dans les efforts de Chancel Mbemba n'a rien à voir na ba collègue no ba beta akuna ba Gims ba koli na kati ba opportunité ça veut dire que la structure a été établie c'est pas pour être méchant ou soit pour si c'est n'importe qui mais pour dire une vérité c'est juste que la carrière que Fally est en train de réaliser aujourd'hui, autour de lui, il y a un peu de dessiné en haut. Réussite, il y a un poto, bakuti, ba structure établie pour le bénéfice. Donc à ce moment-là, ça veut dire être pro, c'est aller se présenter dans la zone nayoté. Tu deviens professionnel ailleurs, mais tu restes local pour toi. Fally reste un musicien local pour un produit purement congolais africain.
Donc, format n'a pas s'intégrer dans l'Europe. Il y aura toujours cette partie locale. Bon, Rotalake, dans un massa, il y a Jamel. Dans un massa, il y a Kingani. Tikana me mataba, Pechoba Sapé, Banani Bani. Ce côté-là, c'est l'originalité. Il y a Obisotoza Lelo. Les invitations. C'est le côté traditionnel. Bama sanaba refuta billete, ils ont été là pour moi. Nanata babilamba batu, sikseka son ayaka rep, ayaka nambunda, ko azana batu azar redevable. Alors dire que bana wana oh bayaka concert à Gims, tout le monde achète des billets. Et ça va structure établie. Ba emio de nanenga mabete, nzamali mbisanga azape congolais. Neti babilo nino abeta kana anye ezaka na ba disque de diamant neti ngaba na ibata nzembo moko te nino mais tout le monde a nino top faire leki nino no yemba akite awi sala ki boy. Donc le côté on a d'accord te ya koloba Gims reste professionnel azana bénéfice ya environnement. Ça veut dire ba terrain fallait pas gagner to ba faire ba gagner en Afrique. Gims okoko gagner ngote parce que les environnement na été nyama na nyama zaka mokonza territoire. Merci beaucoup, Era. Yari Gotoke, Potope, ça peut, tu appelles moi, c'est Arun Azana, paye fois le Toké. Ça va. Bon, na continue le baboué. Moni, et dans la bateau, Congolais, sont la vérité au commis jaloux. Non, na jaloux. Alors, n'a expliqué bateau et le